Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme ayete. Au moins de okota mabe na kata ndako pa maladi kidi kidi. Bambote na biso nyonso la famille okolo apesa ngai bambote na biso nyonso nzambo apesaka kimia apeselanga bino kimia bino nyonso obozwaka temps ya kolandanga partout dans le monde bambote na bino tika kimia na nzambe ezala partage na bino lelo naza na conseil ba couple en tout cas ba couple nyonso so bovandi ensemble na salon to pusani. Donc, c'est-à-dire, mettez malabiso et poussana pona ko au sanzola kolo esmasia. Seigneur, merci loku mukembo masanzoli et zonga na mboka na yo. Kolo na pamboli couple o ezotala ngai. Yesu masia kaka nde bavandi bongo yawe na lingi kimia oyo mokile pesa te ezala partage na bango nzamba lola molimo mosantu. O pesa rabatu savoir faire, o lax rabatu ndenge na kosana ndenge na kotambola, pesa bango susu makasi ya sika, pesa bango boyebi ya sika, batambola de nouveau, o ezo confesser kombo na onte na relation na couple oyo ezala musika au nom de Jésus. Mutu akolinga séparé, lokola makomi na yo lobby, muta kabola te oyo sangisi, muta kabola bango te, kande bavandi ba olandanga, muta kabola bango te, o akomeka kokota na kati ya couple na bino akutane lombe netumba tika nzamba bomba bino abomba bana abomba ngai abomba famille nanga pe abomba bana nanga ya femme sage na kombo na Yesu Masia amen. Merci beaucoup na bino nyonso obozo talanga particulièrement na couple parce que lelo conseil nanga eza pona ba couple ba oba en tout cas ba oba koyokanga ezala bien vraiment ekosunga biso poto e balolengeli na kotambola pe diable akota te na kati ezala ngo makambo mususu pe parce que za ba famille mususu maboko eza polele en tout cas pona bango libala eza na problème te ba famille mususu maboko na bango eza peto siko eloko zo sanga ezo zanga kati ya couple wana compréhension ka ezati compréhension ezati so compréhension ekoti nango kaka makambo ekende wow yango lelo vraiment naza pour na ba couple afin que boza la couple moko heureux couple moko fantastique couple moko wow dans ce zuka malubananga en tout cas otiango na pratique et cause la vraiment bien bo kinde liboso penza mbozanga te ko pambola bino bo kinde liboso makambo ezala wow conseil nangeza nini na yeno e pa ba mama basi mabala mobali babanga kaiti parce que la Bible nous dit hein, crains l'Éternel ton Dieu okobanga yawe nzambe na yo mutoto ko banga na sena moyi o mutu babanga ka eza nzambe eza na kombo mosusu te o epesa meli biso lokola kombo ya yawe kombo nzambe bangisaka esovaka ebikisaka donc to banga kaka nzambe to banga mutamukili te mobali babanga kaete mobali babanga kete mamozo landanga mobali babanga kaete mobali ba respectaka ye mobali babanga kaete mobali ba respectaka ye respecter mobali na yo parce que mobali azo mériter ba respect mobali aza na posa moi ça respecter ye et non banga ye pourquoi na mobali babanga kaete parce que soko bandi ko banga mobali makamuso ko sala ngote même baboti na biso la Bible nous dit honorer ton père et ta mère honore ton père et ta mère honorer ba parents na yo baboti na yo obanga bango te moko honorer bango muto ba honoraka to mona respect na kati makambo beleza na kati
Muto soko ningo umela mikolo ebele. Banga tosa papa pe maman. Honorer ton père et ta mère. Ozala heureux. Mais mobali na yo, bibe zolo ba n'est pas mobali. Et zolo ba femme soyez soumise. Soumission na crainte, et ça deux choses différentes. Soumission na crainte, et ça deux choses différentes. Couple moko maman moko na ba couple te. Maman moko ebisinga bima lolo na sali 16 ans na mobali nanga. Na ebinde basala ba jeune na mobali te. Imagine toi 16 ans. Maintenant mobali no ba sakana te. Mobali na mwasi ba sakanaka. Il faut ko sakana. Moi ba je moko boy et ça la bien. Yo siko obanga mobali na yo. Ba bilu wane o simba ngondeni. O tombo la bilu wana ndeni. Ba bilu wane za sabiki wana ba bilu wane za sakwanga ana. O tombo la ngondeni parce que yo banga mobali. Non. Ba bilu wana faut zongo tombo la ngo. O comprendre ba bilu wana eza na nzela mo za na kata bilu wana. Loboko no so leka na kata bilu wana zo leka. Et ça la mo ba diki. Et ça la mobali ba c'est bon. Moi ça pour ça ato mobali ça pour ça ya caresse, ya tendresse, ya amour. Ya mwasi na ye. Noko loba pena makambo somo poto bongisa. Et akate mo ba mas Santu Maria te. Bolingo mbeto makambo Santu Maria te. Parce que bibe zolo ba biso muta pimela muninga nzoto te. Siko to ba baba pimela mutu nzoto te, komemango pe ki robote. Lelo basi mabala caresse esila nyonso. Bakomaka o matapunda te non. Mobala za posa caresse na yo mama. Biluano tomboli biluana monzela no liboko ne leka na biluana. Obendi bilo matisi bilo. O finango malembe. Ya toko kangango pou oyo panzango. Et a fragile le quoi lick. Parce que tant kangango makasi gris. Akoka passe anzoto. Oh, kangango la tendresse te maboko ne za simate. O maçon te. Maboko faza la pété. Tant ozo simba biluana na caresse nyonso. Hein? Moi baba mitu mabele ba papa na obenda mitu wana kakozo benda. Ete ko benda te. Osumo lo lemo no lekisi na mutu a papa. Siko yote ngozo banga ye. Osimba biloko na ndeni. Omona mo soki mobala zali même koloba, au koloba liboso mobali te. Oute wapi? Outi mboka nini mama? Mboka nini outi? Azala posa sala gaza avandi na mobali na ye, azotoka. Ana poso bimisa. Osala gaz ndeni abanga mobali. Ya. Ti lelo. Nono mesena mobali na oti. Na biko mesana na nzoto na ye, foko mesana nzoto mobali na yo. Ko mesana na libala te poso mesana libala yo zo nzungo tshena mesa te na bina mobali na yo. Donc nzoto na eza ya yo. Faut sakana na nzoto mobali na yo. Sakani na ba parti nyonso eza très important. Tant on a la posa papa mata maman. Mais ça peut makambo bien. Donc papa pas ça likolo mo ba fesse wana foko simba ngozo fina ba fesse wana na tendresse. Ozo fina ye, obende ozo kotisa mo pena ba fesse wana ozo simba ngo bien ozo kota. Et ça la pe papa mo ba sentiment. Et ça la papa kitoko. Et matisa papa na niveau. Basa mabala. Na ba kana basa mabala. Yona no balite ko sala ngote pour kangama na hotel. Na kombo na Yesu Masia. Maloba langeza ka moto, maloba langeza ka nefe. Yo ko sala ngote na no balite na oloba pona ba femme mariée. Na otindele yo soko za célibataire so monya wana tindeli yo na tindeli opoza mayele. Ozwa mayele obongisa ndenge ni ya kozala. Pour ça la gaz na miso papa zo kokate pourquoi? Ezala solo moko. Bando ya libalo tongola te. Moi ça libala tongolaka. Après une semaine au tongoli. Attends au lâcher boizana on a solo te. Et lika mais solo zate. Yo ozo pourquoi? Ozo parce que elle a solo makas. Yana solo au lieu ba maki ba biloko no so au purgeaka te. Il faut qu'on purge. Pour ils en a solo te. Parce que ozo banga soko lâcher papa kangi solo.
Bana bagangi, qui a fait ça? Solelandi bana tina chambre. Yango zo bang o bang o lâché. Non. Mobali azo mérité ba respect na yo. Respecter mobali na yo. Biloko mobali na yo ba lek bandeko na ba ko simba ngote. Esu ya mobali na yo ndeko na lie aye ko pangusha kama maboko na ye esu ya mobali na yo kibusenzi. Li papa ya mobali na yo bandeko na ba olatango. Non. Continue mobali eza mobali. Biloko mobali eza mobali. Mobali a mérité respect et non crainte. On se banga mobile pourquoi? Nake pas papa. Papa papa na ngai. Moi si asana posa o violé été. Ozo violé moi si moralement, ozo violé moi si nzoto. Okoyaka makambo ba robot tiki 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 tiki. Yo soko so lâché a yo otiki mama likolo. Maman tika na ba sentiment. Non papa. Komisa mama. Ozoka mama zeyi papa. Yebisa ye. Soko ozoka ezeyi oke sola mbisi. Yebisa ye papa. Yebisa ye. Oyebiso ki tolingi diable kota na couple na bisote. Il faut transparence ezala. Transparence faut ezala na couple. Au mona papa oza mutu po sambelaka. Mupagano mutako salango mais yo za chrétien o sambelaka téléphone na yo olinga mwasa simba te pona ni nga nazo beta sete na za contre pe na otika ko ndima ngote na kotika ko appuyer ba mbasi o te o balobaka téléphone na mobali ko simba te o ko piquer crise pona nini tengo bolingana ki téléphone ezaki ouverte papa ozo bomba biloko ni na kata téléphone na yo soko lingo umela transparence eza na kata couple na bino téléphone na yo ezala mupaete pa mwasi téléphone na mwasi ezala mupaete pa na yo lelo misuba makango na bazolanda yo parce que oza na possibilité oza na tueke lelo soki mbongo ane sili moi ça ko souffrir na yo mama bana ona onyoka mana yo salaire ozwaka na musala moi ça yebité moi ça yebi mbongo ozwaka te yo pe mbongo moi ça zakate donc bino boza séparation des biens na yebité soko bobala ki na communauté séparation des biens mais ceux qui bobala na ki na communauté des biens téléphone na yo eza moi si eloka moi si eza yo pourquoi botie séparation na téléphone séparation des téléphones pourquoi téléphone na yo moi ça la facilité ko yamba soko za na musala nana oki ko sukola plutôt moi ça za droit yamba téléphone na yo non papa azo sukola rappeler dans 2 minutes ou dans yo mo rebika ningo o calculer ba temps papa si ça ko sukola obinga téléphone mobile na simba raté non maman il faut contrôler mobile na yo il faut bon contrôler et ça très important. Pour couple na bino bozala malamu kokanisela muninga mabete bozala transparente na nyoso papa to mekano ko bimisa diable na bakati ba couple na biso valoriser mwasi na yo tombola mwasi na yo ozo violer droit de parler ozo violer affection mwasi ko kasuko loba pa na yo te pourquoi oza papa kanda. Papa yo leki lio na makasi. O leki lio na makasi te. Zala clair na mwasi na yo papa. Zala clair na mwasi na yo. Okoma ba comparaison na kata couple. Non. Bandeko no ba yaki. Ingapa bandeko na nga ba koya. Non. Obalaki nazala posa ba homme a panité. Nazala posa ba homme a pantalon. Pas ba homme a panne. C'est-à-dire famille no ba manipulara yo. Nyos ba lobaka na opona mwasi o sala kango siko balaki mwasi pourquoi? Yo zalaka pour famille na yo. Oh nyos o ba pena mwasi sala ko o ba ngba lobi na yo parce que on est famille na siko balaki pourquoi? La Bible nous dit mobala ako quitter ba boti na ye akoya ko sangana na mwasi ba okoma nzoto moko o kitaki. Pourquoi kitaki physiquement mais spirituellement tika na famille pona nini?
homme à pantalon. Non. Osa homme toza la pose pas homme à pantalon plutôt. Pas homme à pan, non. Osa kama kamlo kwa mwasi moko boye bande kono boyo sa n'importe quoi na ndaku. Mwasi osombelo ko bande kono bazui te. Leki no poza l'audacité obenga yo yaya na senga ki ombongo lobaka ozala ngote mais to moni mwasi na yo alatela mbasika. Non. Non papa. Faut zongisa bango kata mbala suka. Ozolo bana c'est ma femme. Lelo soko beli okomi komi sumbana na nzoto. Ata mama na bino yo soigner ote. Ni bande kona yo. Muta ko soigner yo eza mwasi na yo. Mwasi na muta ko soigner yo. Akoka soni na babili na ote. Kwa ngana munene na yo ka soni na ngote. Mais leki lota ngotalaka abomination. Yaya linga boma ngai. Mais na mbongo boma ka ete. Mais tant qu'on la quoi on a télémi tiki le quoi robot au kima mais moi ça au kima ngoti au ya malemba azo kajolango tesanini ekiti après pangusi tout ça na pousse la couple to vivre heureuse na kata mabala na biso couple ya fantastique. Papa, longola na nuli puto zo lata pantalon. Zala mobali na famille na yo. Soki mwasi sali mabe vandisa mwasi na ndaku gangela ye. Ko gangela mwasi na bandeko no esika moko te. Oza yaya. Il faut respect zala na mwasi na yo. Oza papa leki, il faut respect zala. Il faut respect zala, ba respecter mwasi na yo. Yo a 40 ans, oyo kobala mwasi ya 15 ans. Akoli. Yo boko ndimaki obala mwasi 15 ans. Et pande konne ba bazo moi na 15 ans, te bazo est responsable. Oza na 70, oza na 60 ans, obali mwasi 30 ans. Nenge ba respecta ko na famille, ne ba ko respecter pe mwasi na yo, po bokende musika. Yo litoyi no yo kaka bande kono, o bande kono ba lobi yango wana kaka. Mais mwasi no yo kaka ete. Boke wapi obala ke pona nini pe ba position makasi ozana ngo na mbetu mais na famille na ozana maloba te kitoko te soko lobi le mukola no yeli mosi no 3 coups asepela pe na libala moi ça comment on ça ben intercession pour kabele mbongo non kitoko te. Maman, on appelle ça pour sa femme à pantalon te, femme à panne. Basio balata kaba pantalon te, basia ban puta. C'est-à-dire, osa moi si makama casse le quoi mobali non. Moi ça ka impolite pas mobali. Moi ça ka douce. Moi ça ka nassé. Moi si faut yoka mobali, faut respecter mobali. Ce que mon dit que les Camerounais se peine en te silika, ya ko silika ya mwasi, ko silika mobali te, trop c'est trop. Yo lokolo zo salaire à ma casse ko leka mobali comme papa mouchoir et pas na yo. Non. Respectez mobali na yo. Respectez mobali. En tout cas, naza makambo bela ko loba. Makambo eza e bela ko loba. Prochainement na ko compléter ka oyo zangi lelo. Parce que na kolo so bina mnando loba non ça ta 2 heures du temps. Non na comme une accès wana te. Ya on loba ki en tout cas to s'abonner, to aimer, to partager. Yo zo tala ngana no s'abonner te na ebite so zo zela nini. So na s'abonner pour yo zo kambongo na YouTube, mbongo on zo combien. Et si ça peut passer na ngate yaya. Yo zo bénéficier na ba conseil na nga. Pourquoi pas penga pena bénéficier pena mbongo YouTube ango. Ba jigo na ota po sepela na ngando sepela nga po otala ngando otala nga na baki bato ba olinga ngate o bazala kindoki nde ba olinga ngate mais mutu aza chrétien olinga nga parce que na oloba makambo bien na oloba makambo bien fa linga nga kaka na pesi bango nyo na pesi batu nyonso botala nga ba mbote na bino nzamba lola abatela nga bino apambola nga bino apesa bino makasi ya otala nga nde botala kanga prochainement bozala jamais dessus émission silité Eza moulaï makas et silité. Bye bye.